Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que le Congo Promo de Fatih, Bolandaka Congo Promo pour Ezolo la vérité. Avec Congo Promo, it's not the same. C'est pas pareil. Rafigeto. Check. Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michelo Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomi tongisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomi tongisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Lindou, félicitations pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo Promo. Merci Nada Bena fier na Congo Promo. Et ça site no number 1. Donc site bena intellectuel.
Boss Raf Ngindu, en tout cas, on a passivement Bambot. Raf Ngindu, le présentateur de la force créative Congo Promo. Boroto, ça la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raf Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo ndé. Ouais, Balobi Raf Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raf Ngindu. Congo Promo. What a plus, what a des boss là. Bébé, naleli bolingo no. Elengi na yo nazoyok. Loshaka bango zongisinga bébé yeye. Elengi na yo psanga beze. Mumanga chéri repananga ya l'amour. Toye pena. Eza nango kombate bashaka bango boma moto. Eza simple bolingo kumbanga tokende longo. Soki otikinga na koko ya na libulwe. Musikano de ministre trona kokyo comme squelette. Importance nanga na mboka bawe kozala te. Zamba kolinga te koyamba esprit na mboka waye. Paolo monga Ursule love. Papi mandrandel boya monsi. Bonjour, bonsoir, très chers internautes, vous que nous suivez depuis partout dans le monde. C'est pour moi un réel plaisir, un grand honneur de pouvoir me présenter devant vous. Et voilà, je ne veux pas commencer sans pour autant remercier mon boss, mon patron, Monsieur Raf Ngindu, les boss américains. Et à toi, Jenny, célèbre derrière la caméra. Et coucou à vous, abonnés, la bisonnière, surtout à Congo Promo TV, sans bino Toza Kao. Le bi-vivant, l'homme à son époque. Il y a Papi le roi carte limitée formule la soukabi yenda kanyi masolo boss yende mta simbisiko kanwana e batambon la minute. Et voilà, pene Papi le roi tout le monde a José Ndombe le showman. R. Marley, HP depuis Maroc, Christian Dan du Sexy Boy. Et Lélo, tu es musicien de Plique Pomaniance, chef d'orchestre naé, a coupé cette nouvelle, il y a orchestre na bango. Et puis, ceux qui basent à un niveau, ni ceux qui évoluer, évolution, il y a orchestre na bango. Et voilà, bonjour Aïs, bonne santé. Oui, santé bien, j'ai mis donc carré pena mouvement qui toque au caranding nous sommes. Voilà pourquoi tu sais na bain et c'est ça il guette un peu la dame en or. Yemela biso vocal na otia na hymne national. Hymne national. Mawa ye musikano de ministre trona kokyo comme squelette. Importance nanga na mboka bawe kozala te. Zamba kolinga te koyamba esprit na mboka waye. Paolo monga Ursule love. Papi mandrandel boya monsi. Zongela mama. Zongela munwe kiadie. Ikisa munwe chérie. Zongela mama do wana. Non, on dirait qu'il y a des plis qui est mon coin. Non, oui, ma maman l'aime bon. Oui, chanter n'est pas crier, chanter n'est pas crier. Il y a qu'il faut bundara pour les bâtiments sous bazarazo bunda bon. Bisous inné, il y a inné to botamanango donc il n'y a pas de choix quoi. Chanter n'est pas crier à principe donc chanter n'est pas crier donc le cosa inné na botamanango bongo donc n'est pas l'aise quoi. Avant groupe il y a des plis kozaki non orchestre nini. Bon avant groupe pomba ngazaki ko répéter na bandeko nanga ya ina orchestre na tono be ngo Crescendo Polo de Lina Crescendo donc ezaki biso na biso ba ya ina makambo banchiki et tout biso to na otanga na centre ba pe ba otanga na université tout ça là ba travail na biso ensemble ndi to be ngo Crescendo za somo banda mukie et munene donc lo mo mukie mais et munene on tono Crescendo. Azai kuna cadre de préparation de travail mais l'orchestre buna intégré groupe mobwe pas pour mbaka.
Et l'élo musique à Congo est commis beaucoup trop de polémiques. À côté de tout à pomba nuance, qui ça? Robinho Mundibu, boyo kanarate. L'élo orchestre no liboso betiza karamba mort et pas pomba nuance. Ce qui longue par exemple pas pomba. Hein? Longue pas pomba. Est-ce que le coup qui est facilement comme ça par Robinho, ça peut sûr qu'on soit comme ça. Bon, plus ces années, moni lobby à mon tout est bangoté. Mon tour on a mon somo à lobby tant que non on a bien un lobby on les athées mais le quoi toi battu tout préparer à venir dans biso nandenga mon ami bien raïs bon koko saté bon avion on est aux alaté na raté qui me trouve lobby na longwa bon mabula na on anti na bula on penate qui na longwa na bula qui na sa carrière na pomba ici comme encore parce que ayebi vraiment musique c'est lelo abiso toza ndenge toza boba raïs batu ba tellement que raïs wana emba bien raïs wana c'est bon zolo ba bien raïs wana c'est bon donc tant que ba biso OK donc makambo belé ba bonheur belé makambo belé mingi zonga epa na ye parce que yende mutu asali ke nazala o naza lelo kolonge pa na ye lobby ko kende orchestre moko na ebité lobby na biso so ezala ndenge ni mais pas ka ko to tangi wana baka sezango pe belé baka sezango mo belé okende pas ko to tangi parce que ngane singa bona chanteur fona kende pas chanteur ngai fona zana chanteur sika mo pe abaksa impliqué pas nanga donc fona ke pas moto a déjà na vision na mo na ke pas na c'est bon so na ke kunanga na temo 1 na zuki mo 3 mois za na ngona na baksa na comme no 4 so na ko ko 3 t na zo ta 2 na comme no za 3 maintenant ke na ke sika mo boye oh peut-être bon on va comprendre comment on le oh peut-être na keboye na té down et ça bien té pour nga esa musique bénéfice na plus ya musique et ko yemba pe aran ko tika na mutu parce que lobby toza ba cadre quelque part ba ko lo raïs ya non encadré bana mobu alors na mutu na la tête bien faite pose à bongo zaka la tête bien pleine donc et tonda non makambo belé même makambo ya buzoba lesinga sko boy ko kende pas mutu mobu yekati pardon mais avi nanga pesa na ngote kena longwa mais soki lobby nanga ezaki bongo nzambe mutatra sango non souhaité tes apana. En tant que chef d'orchestre, musicien ou bazaki panamino tout jeune et puis na Blackberry, sali penze mon bango les Kana TV. Boyam bien ou soit bino c'est pelissé binoté départ na bango nande baki précipitamment benga déplique mikolo ka pinga je crois. Et nous savons ndenge ni mon ke bana balongo pa bino le ba ça la fierté orchestre mais bon le ba chef na. Ouais, normalement plus c'est ça qui bazaki ba master autre na bango na groupe moko na orchestre parce que tobi orchestre c'est le de toi na nuance musique et salami tango ezo salama bango balongoi donc nuance musique et bimi na Bundesliga na single parce que ba master on travaille na bango na orchestre c'est bien bon baki ba sala chemin na bango c'est tout mais kolo baki ba finga te bon wana eza bango ba sa chemin na bango ba monde ba sala chemin na bango na ndingo wana bon non pe na 8 ans penate ya ko yo kablo na bango to ya mona ko ka lisolo na bango ya mali boso muta betelanga masolo na bango na TV ezaka yo donc ndo betelinga boye non et ça que o lukota là non et ça te kena lukana tala po atana bina lukana tala te soki ezaka ke eza bien na yo konkaka atana luki ngo te po lo malamu e bomba mana ngoti ato kimi ngo wa pomona kwemo boelandi o kaka donc ça bien na yo kana ngo kaka so pesa mabe na yo ko pe kaka donc po baza ba master bazaki na bitozaki na bon ensemble mais na kata nuance musique parce que depuis nuance musique salama départ on est salamité donc bisonde bolelo peut-être ba fois zenga na longa po balo bakira sa longa na kata nuance musique mais lo ka biso zali rien po peme na pomba bisuna toyemba tant totema wana na bité so mona banani est-ce que zo ba vidéo ne so tala banai batema na prise na podium mona tala attaque chant mona bisuna tozala wana o beka tozala donc mutalonga nete donc un mot boé to deux mots boé to trois mots boé eza non ka nuance musique continue on vit donc toko donc sans plaignant biso to bengana abatu to monique musalo ne moins na on est babi président depuis Kaza orgueilleux fort à finir à musicien on ba rep bozoye ma bien té yo lo ba orgueil babi on dirait tellement ka yebi musala na ndenga lo ba ka yebi musala na effort commission on dirait ma pekaliko l'autre papa ne sunda ko azana façon à éduquer la cabane parce que biso so ne non expliquer ngai so o sepel nanga pour la musique donc yeba ke
au CP dans des pliques. Donc, on va na CP na raïs karaté, nga des pliques té, nga raïs kara non. Non CP dans nga bongo yebake une grande partie et ça peut équipe na nga mbona parce que yende mutu asala biso zaboué. Papa nous na façon na éduquer la bana. Ko finga té nga na loba, so ko finga nga mo pena linga ma finga té, nga pena linga na ma finga té. Linga tesko era sala moi sala ronde. Et c'est bon reproche un peu à président la bino après place on est yoza chef boy. Après na place boy net ngam comme ça na ya rep na bino na yokai a finga musicien. Et sala nga bien té. Les tiens nous ala pembe ne c'est après pour ni na place au finga boy. Sala ngwa taso bat ba kei en coulisses. Les joyeux bise plus nga pene na otso nga pele nga ma finga té. Donc so ga finga ka c'est qu'il fallait nga pena siliga. Pour nga pele linga ngote. Donc on a sala ka. Yo ngolo bana o yokati. Na biso papa ni so na façon na éduquer la bana o mona msusu asali mabe alinga ba reprocher peut-être privé moni mais so ba reprocher au privé une fois deux fois ba moni que eza ko se répéter papa osani aotanda na miso ba leki na miso ba yaya aotanda po o ka soni otika mais so ki soni o kimito ki soni otiki pété a jour msusu ebote le problème aux punition net biso boye Kofinga à toi bah responsable quand même toi Mikolo toi Nanios musique pour moi au talent illuminé boisam ta ma finga te à ma finga te ya lo bande vérité am ta véri o yembi bien mi mabe o sal mabe ya lo bande vérité donc ye couple ngwana donc so ye bien ka lo bande vérité bo fa na bino bien pourquoi ça rabongo pour présenter quelque ba leader msusu a répétition afin na quoi na e ba mission na quoi na bongo te biso peneza ke bo vandi bona presse bo solako bo s'équiper andeni kitoko ça fait 5 pe likamo bo pe bo lobi pe kitoko donc les ça coûte loté lito inaye nga donc lito ine nga so na lobi oyoka ayoka tiponi parce que ça papa anda ko vanyo so solo na bana ate kiote ka ngai foka donc na oyoka ete bino bozana bo ete biso la bongo te biso eza musique sala nde musano kitoko so ça musano bien master pomba donc so sala ka bulono bien master ne kudu pire donc pire. Donc si biso boye nenga linga biso eza poto sala musala bien. Et donc yangwa. Et voilà évolution il y a Bundesliga sur les terrains ils ont ouais évolution Bundesliga ils OK bien Bundesliga qui est bien au monde aller le Bundesliga et beti biso ba concert et puis toujours qui est déjà Luanda. Mais bon tu es déjà Luanda mon nanté non to ki ne Luanda ti biso to mala biso le biso to ki Luanda yango. Donc to ki Luanda na mai awa na début parce que to beta les 18 na pendant que tu bêtes les 20 na Alvalade tu bêtes les 20 na Alvalade donc tu qui Luanda déjà début mais awa bana Luanda on tu bêtes c'était bana Luanda bozela biso pena Nuance musique mo bazo ya Luanda accompagné na yemoko le maître supérieur pomba Nuance les pharaons donc depuis wenge to bana bino pena depuis wenge baseri yaba mosika no ngaliwa nana koga chose yo mete bana ngoza longo tezalaka na raison donc ba côté wana pena to bani bino no kuna papa tandi to yena bino ouverture bozu ba renard ba hymne national ba kiti to longo na bino ouverture avant que to yena ouverture to diembela no monda mbote ya sécurité wana bozo ba chéri koko malinga kana yembe bolingo na yo ezalaka nango hors série système mataki tena bolingo ezalaka te okabriole eza yo merlenga pe na tonda ba full option soki tokangami ye na poto na kotisi traction beba patinaka bien surtout na marche en arrière pardon bébé na kotoli kotakoli na alu konkai na libongo bona pareil tozi toye pena ba chéri coco na baramot donc toye na ba chéri coco apote ce qu'on a ouverture bozi ba hymne national siko bozo pena chef bon Erike kitoko chéri nanga boye wana bozi ba hymne national ba renard après toye la binosco Bundesliga siko to kangaka bongo donc c'est na boloko pour sa chanson pena ya Blanchard Kabanga bébé naleli bolingo no elengi na yo nazoyoka Blanchard Kabanga zongisinga bébé yeye elengi na yo psanga beze mumanga chéri repananga ya l'amour toye pena eza nango kombate Blanchard Kabanga boma moto eza simple bolingo kumbanga tokende longo soki otikinga na koko ya na libulwe
Banzimbo apparemment banzimbo la bino eza kitoko. Mais promotion, tu ça makasi na promotion, t'es pour le nico. Non, plus biso promo, mon c'est Bundesliga ouverture avec ma producteur, on est ma presse na producteur et tout et qui n'est moins ndenge, yango sala ki ouverture za la moi ils ont moins retard ya promo. Mais d'autres quand on peut rater, mais Bundesliga promotion nango qui est bien parce que Bundesliga za kana génère que moko nanzimbo moko o ya biso tie na la fête. Ils ont 3 titres en Bundesliga. Donc, ils ont soigné les cas. Donc, dans les biens, dans les bons, il y a un que si pas les maîtres supérieurs pour moi, ils ont mutu. Alors, ça est là, on a biso parce que Bundesliga est biso. Donc, on a toi très d'eau à charge. C'est voilà ma casse, babi, baso mutu baté devant bosser quand on a qui si fort. Oh, bakisi suneni, bakisi suneni. Bokasi kisi, oh kisi, oh kisi ten, oh kisi te. Mawa ngaye. Eloko ya kisite bana Luanda ba bana poto ba ebi ya mamba kisite za mamba yeba poko za pena ba kisi yango boko ko embati ba pena ba kisi ba emba petit biso sko za non boulot parce que musala nde kisi peut-être ya ka accompagner musala oyo ah on dit que kisi ezalaka c'est bien ba msiba ndimaka te obonga mutna mutali bosono lo ba que kisi existara ba mise mususu ba ndimaka te ba wa ba lobite nga lobite ke naza na kisi te lobite kisi ya kwa accompagner kisi ya kande ko accompagner musala oyo yoza nango donc moni tan oba wa kondima so ngo sali kamo bobi dake na onsa boye na oyebise boye ayoka na habite na yembi na studio na yembelo na bende na yemba ngo boye simba esa pe 6 na yembi on pe évidé ce que tant yo ya déjà bidake ah na yemba kaka ana mekana no o meka pe ke pe na o meke simi pe te kondima nzambe mutalo bango ke non bana na ngai boke ba parce que na sebo zana satana donc ye a menacé bino fort ezali donc existe alors. Et voilà, tu as commis une émission de numéro à contact et puis programme il y a mouvement, vous répétez un jour ni ce programme ni ce cas il y a mouvement précis. Ouais, plus c'est ça qui répétons la biso ça toujours lundi mercredi. Lundi to comment répéter na Willery na espace les Limba so comme quand na Willery on a même dans espace les Limba to zakana chaque lundi à partir de 16h. Mercredi to ça toujours na Kasavubu na India numéro 6. India numéro 6 na espace Mulunge pas moi so Pascaline to banda pe répétition à 14h déjà ti à 22h comme ça. Parce que hello nini ça là qui est beau répéter 2 places. Hello que ça que to répéter 2 places ça kaka moni Congo Kinshasa eza munene. Kinshasa ya munene to akuna bisika msuba benga biso ke répéter ti siko non to ndimikati na ba changu poleti changu ya mabena biso donc na changu abenga to kende ngamo pe mikolo na bandalo wana place na ozala wa bisenga déjà place moto ko mo répéter wana fona bise surprise que presse photo ya répéter ko ta parler côté na za wana donc photo ko mo répéter wana maintenant to kete pour Kinshasa ya munene photo que répéter ti côté malou mais so bat balingi bino bolanda bino ka isika boza c'est ça le problème on a autre biso Kinshasa ya munene donc tant mon Kinshasa ya munene photo meka okabula pe to kaboli bata koto pe balanda bata koto mo ndambu ne to betaka ba concert na différentes places to betia mais siège ne biso rada na India on a Kasavu botnos ba ebi on to zarana na mercredi mais quoi lundi on a pas couler c'est vraiment chaud moi genre to c'est là tout ça on a Willery pas venir biso donc il y a un monde to c'est là ngona quoi à part ça bana Luanda kaka to so ya Luanda na main na début mettre ça dans Luanda to beta on a le 18 na le 20 ba programme aux a fixé ngona plus ba contact so nous contacter soit na Facebook comme Raïs forfait Makengo donc so Raïs forfait Makengo on a Facebook numéro on a plus de 143 89 83 77 037 Paulo dos Santos, donc Paulo dos Santos, King Love à l'international, Levis qui était à l'international, Levis qui était à charge, Yoyebi, Mams la Tundra, Ballon d'Or, Bella Ballon d'Or, on a passé une motte trop, Venangaï, Héritier Minimbu, Alain Kassaï, Trésor Yaba Yabanzali, on a passé une motte, donc Ami Gongo, Mokonzaba commune, tout. Donc à Lubosta, Papa Kenny Williams, Paolo Mong à charge, Dramé Kouza, Andrew Mark, Chanel la Compraskin, Bosé Belé tellement, Aliana Chouboté, Napeso Bambote, la petite Rocky Bambote Belé, Ringo Bolonga, Napeso Bambote, donc Belé à Olobaeza qui pour soutenir Bisso, Bundesliga Yangwana, Topesi Bino, Bana Luanda, Bozela Bisso, Pena Boko Funga, Matozoya Wana, Tobete la musique, moya propre, avec nuance musique, Tozawana Luanda. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Bambote Belé Nayo, Johnny Nzala 4 saisons, Didier Maoué était depuis Kampala.
Un grand merci à vous qui nous avez suivis. Tout ce n'est pas Makasi et c'est un langage à la soki bolandi biso et puis ceux qui vont tali pene mission ti et voilà, un grand merci à toi Gianni célèbre derrière la caméra. Un grand merci à mon boss Messira Fengindo, les boss américains. Voilà, restez branchés, restez branchés sur notre chaîne Congo Promo TV et abonnez-vous massivement et vous ne serez jamais dessus. Programme à Boé, hein, nulle part ailleurs que na Congo Promo TV. Voilà, à suivre. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodes, je me suis déjà abonné. Il reste que...